nde bazimbele pa soda moko achubi ye na kingo. Ero azochuba ye na kingo. Mwa mobali wana akufika na miso na biso na mutuka wana tozalaki na embouteillage ya quartier 1. Akufi bato bayoki te polelo tozolela na kati bato bazoyoka te. Nde balobi soki mutu afongoli lisusu munoko akokufa. Wana siko tomoni mwa mobali wana ero azokufa ale totika na biso ka kimia tolelaki lisusu te. Wana toketi toyoki ka receveur tozalaki naye na kati azotuna awa tokomi wapi. Atuni chauffeur. Chauffeur azoyebisa yake awa tokomi na mai ndombe namoni mutuka ezwi pane. Alobi mutuka ezwi pane. Siko ero azoloba mutuka ezwi pane na babando benga bosi na bango wana na munoko ya Swahili bora. Nyonso na aloba pona na bando yoka Swahili bora wana bamususu bayokaki na bango eloko te. Ne ero azoloba mutuka ezwi pane alobi kota na nzela na biso wana force kota na nzela na biso wana natindila bino mutuka mususu. Nde toyoki faso to bando mona biso liboso te toyoki ka lokola bakoti na nzela ya mabele. Toyoki musika après data ba 2h-1h tomoni ka mutuka mususu ekoti babando bimisa biso babwaka biso na mutuka wana. Siko muntu babomaki na quartier 1 wana tikalaki na yeka na mutuka na babiloko tokenda somba tikalaki na mutuka wana na mai ndombe. Mutuka tokoti ya mibale wana bakangi biso elamba ya noir. Tokei si tokendaki toyebi na biso toza wapi toza air nini. Tomonika tokoti na bafongoli biso ka bilamba boye tomonika na kati ya clôture munene na ndako ya etage. Tomoni mundele ya munene na kiti kuna azotala alobi ya marchandise eza ya koka. Apesi chauffeur wana félicitation babiloko nyonso namoni eza ya kokoka. Nde azwi mbongo ya dollar apesi ye. Mwa mobali wana chauffeur wana azongi na mutuka atiki biso. Nde mundele wana banda oloba bopona bamama oyo ya minene botia kote moko bozwa ba oyo ya mibali botia kote moko oyo ya mike botia kote moko. Siko nde bakomi okotisa ba mibali bazolongola bango nyonso bilamba bamatisa bango likolo ya etage wana. Nde ezalaki opération tozo kaka bato bazolela kuna biso na se tolela. Osunga biso azate. Nde namoni ka mwa mobali wana. Mwa mobali wana akoli na ndako na nga na bando oblisa ye na ndako na nga azalaki lokola mutu autaki na ye mboka ya musika nde ayaki na eglise na biso nde nayambi ye natie na ndako na nga. Siko ere ya koya koto ya Kinshasa alakaki biso ke yaya na ye abengi ye mpo na ye ateka botiki. Tosambelele bien aye na Kinshasa. Siko wana siko atali nga kabo alobi yo komi andeni nalobi nayebi te tokoti na biso ka transport na bando uta zana. Alobi ça va façon na moni yo boyo kokufa te. Zela na abimisa yo. Nde ero balobi bapapa basili bokotisa biso bamama oyo ya minene mpona nga mpe nazalaki kote ya bato ya minene wana. Bakotisika mama ya zemi moko bakotisi ya mibale ya misatu ale. Namoni kama mobali wana oyo tozalaki naye na Mbujimai. Kombo na ye José Chitambwa. Nde asimbi nga na liboko. Siko gérant oyo azalaki oyo abanda okotisa bato na etage wana azoloba oyo ozokende na oyo wapi alobi te. Namoni azosenye makila makasi. Siko biloko aboye bosalingaka te na mesa. Vale apase nanu. Alobi kende mbango apase mbango ozonga na ye awa. Tokeka na sima ya ndako wana alobi mata na miro. Soki omatika likolo kweya na yo na se. Soki okweyi talaka nani nzela oyo eza na droite na yo kende na yo ka nzela ka moko wana ti okobima na prince. Siko na bande nanga kokende ti natamboli soki ba 4 heures kana nzela namoni kana bimi na prince. Siko na yoki ero na bimi na prince natala koto natali koto muntu te na batu bayate obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divin ba
invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle moi, votre humble servante, Cathy Fola, maman Popo, la maman de la nation, à côté bino, vraiment, na beitando ikena bino, pour na koeba ko solo la na bino, na page na biso oyo, na solo la na bino à tout moment. Nayaka na yela kabino ba information. Oyo pe information biso esengaka que non biso na bino to partager. Mususu pe esengaka pe na kotisi lokola mbela. Pona kozwa eyano na ba fenyo so ezoleka na planète na biso ya mabele oyo planète terre na ba fenyo so ezoleka na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo, c'est-à-dire la RDC, notre beau pays. Yango mona ka tout moment quand il y a parlé au mona ngana ya wana na kolobela. Quand il y a à déplorer, au komona wana na epena déplorer. Ce qui peso senga ko beta ngonga, to yaka wana to beti pengonga. Febo yo kamera kabiso. Un grand merci à toi, mon caméraman derrière la caméra tozo mona melo. Eh melo. N'habite so sala ndeni ni pour maestro belle lo makasi boy mais n'habika au solo là bien melo derrière la caméra et puis un grand merci à mon boss, celui l'on l'appelle le boss. Papa Clovis Fimpa. Papa Clovis Fimpa, un grand merci ainsi que à notre maman, son épouse, son excellente épouse. Hein? Donc, mamote na bino yangwa nesika bozali et na bana nyoso mobimba. Avant na banda, émission nanga, na kobosa naka jamais, kopesa un grand merci à mon père spirituel, cela l'appelle le pasteur Richard Silabo. Oh, à tout moment, azawana pona ko bondela, pona ko sambela, pona ba pate ya bana, ba pate eza ya bana nzambe, pona ko ramener bango na chemin oyo eza ya malamu mingi vraiment. Ceux qui tous ont ba protection, ceux qui tous ont vraiment calé quelque part dans motu, c'est parce qu'il y a un monsieur spirituel. Un monsieur choisi de la part de l'Éternel, le pasteur Richard Silabo. Hein? Papa Richard Silabo, merci à toi ainsi qu'à ta femme, maman Elaka, Miss Elaka, oh, Namikolezo Azokoma, Miss Elaka Silabo officiellement, parce que jusque-là, on a fiancé. Merci beaucoup. Et merci à vous tous. Ba fan nanga obutalanga à tout moment, ba question nabino, ba remarque nabino, ba suggestion nabino, na yambarango vraiment à cœur ouvert. Pour tout continuera toujours au sein nabino musala, oeza yakito konakataki aux télévisions. Bon soukaka na otalate, comme je vous le demande à tout moment, abonnez-vous massivement. Pourquoi pas to comme on a 20K, pourquoi pas 30K, pour to zande wana pour non la bino musala. Bon monaka awa na kata plateau na biso, to lekise la kabino ba rubrique ya ndenge na ndenge. Juste kaka pour vous servir. To pes rabino ba plat oeza agréable. C'est pour cela à tout moment nous sommes là au four au moulin. Pour nous mettre la main dans la pâte pour te bako bimi c'est la bino eloko kitoko. Lelo na ye na problème oeza très sérieux na kata mboka na biso République démocratique du Congo. Chers abonnés, ezali kamuya pas si pe mawa, c'est une réalité. Ezali sanwande mbote. On a écobé la bino neleko o. Ezali sanwande c'est une réalité. Ou alors nous tozo kende wapi na insécurité o eza totale na RDC. Insécurité moko énorme. Na yebite. Tokozo ba taxi express.
ba taxi wana okoki kozwa express mais moto nyonso aza na makoki te ya kozwa taxi express mosusu mpe akoki kozwa taxi express mais badetourne mpe nzela internet insécurité donc nayebi te dimension ya insécurité oyo tozomona awa na kati ya capitale na biso Kinshasa. Où allons-nous? Yango monaka chaque fois na Congo esengo officiel de télévision tozaka chaque fois so tomoni likambo tobelelaka po bino boyoka po bakonzi bayoka po bayela biso solution po ba renforcer les biso sécurité. Le phénomène kuluna kutu n'en parlons même pas. Régime autorité koleka papa la biso to mona ki kuluna e koma ki lisusu pur. Siko tozo tala oyo bien que zo sila kaka te tozo subir déjà insécurité ya kuluna lelo to komi ko subir lisusu insécurité ya ba enlèvement. Oh, ils ont fait vivre boyer en live. En tout cas, Melo, ako illustré bino, wana eza voix ya moi si oyo bon levaki. Azalaki ye morote na kata mutuka. Akendaki na zandu. Lokola congolais nyoso, citoyen congolais nyoso. Albina qui na zone qui kosomba ba article nanga peut-être pas que dès kosomba moi loko mobo pour moi petit commerce na ye ake na zandu na kanali ya mwana mwasi oneto oyo kabamba vérité o nyonso tozolobela lelo awa na plateau na biso mwana mwasi ake zandu ake kosomba ba article na ye amati na mutuka bazo bele la paix 1000 francs ezo kende changu amoni ke mutuka o ezaki transco mutuka munene sécurité ezali mutu so alobi asala ba osala mabe na mutuka mobimba te mutuka ngo pe batiango eza mwa position mwa ba rideau nini na mata 1000 francs amati pozonga ndaku pa utaki zandu azokende changu bande ngona bisa poto boyebi de zandu tina changu ba oya ko telema ba telemaki ba oya ko fanda ba fandaki lokola ezaki moins cher ba mati na kata mutuka chers internautes bango wana bazokende explication on a zopé sabino oui na zopé sabino poser émission nanga mais boko yoka ye penza malamu ko expliquer bino na kati audio o ndeko nanga Melo ako illustrer les bino Melo ako illustrer les bino ndenge mwana mwasi oyo azalaki sauvé ba mati na kati mutuka ba komi juste na des bonhommes kota so de mouton. Mutu moko alobi ke client moko alobi nazo kitana de bonhomme na so de mouton. Tant bako moko ba pembeni na recevoir na ba chauffeur. Bazui mais ce qui bazala pour ezaki déjà équipe mobimba ba kangi ba rideau. Ya ba fenêtre. Mutu na alobi nga nazo kitana de bonhomme. Chers internautes, quand kitana de bonhomme, maman va bloquer mutuka. S'il vous plaît, Transco ya moulaï va bloquer. Et moi, on va qui déjà va comme une insécurité. Moi, on tellement de va bloquer de ma fenêtre ma camion so. Moi, va tout bazar libanda ba oh ezo le karakata mutuka ezate. Poza qui fumer. Ceux qui battent ba mataki na kata mutuka na peut-être parce qu'ils ont vu qu'il y a plein de gens. Tu es ba ka enlèvement et ça la makamingi na ba catch. Tom susu bat bazaki wana moko mi balé. Allez yo kota ou bien bino mi balé boziye bokoti allez basali musala bango.
Mais là, c'était autre chose, les internautes. Transco, yako fanda ba fandaki, yako telema ba telemaki, pe yako gunza ma pe ba gunza maki. Parce qu'ils a qui plein. Mwana mobali wana Monique ba bloquer bingana zo kitana nini awa. L'état Monique non a comme ba comme commandé une insécurité. A vu ce qui téléphone na iso kazaki na nini. A beti vitre ya fenêtre pa. Pe bukana. Vitre pe ma casse. Tant ba moni mo mbala na luka résister. Allez, ba vu ce qui me lie. Boroyo kango kan explication à moi c'est ce qui me lie, ce qui ni me gorge tia. Akufi sur place. Na batu bazolela na kati. Bazo gang. Moye batu bazali banda bayoka. Ezate. Wana mutuka pe ko kendaka kaka. Ata embouteillage. Bango bazo sala action. Ata embouteillage bango bazo sala action. Ti bayo koma seki batuna ki bango seki bakomi seki kote nini kota mai ndombe. Nzela ya bandundu. Bango wana bazokene na ndenge bakote bakende ko se retrouver na place ya mabele. Melo tela nanu ba internet na biso video nini voice oyo video oyo otela na mama oyo to kanenge mama oyo azo expliquer biso et bongo sikoto ya kozonga sima. Merci beaucoup. Tozongi tout juste après. Ero tokotaki na zandu na bokasi. Tosombi babilamba, bato musu bazalaki na ba mapapa, bato ebele faso tokendaka. Tobimi tosombi biloko toye tozwi transport. Siko ba transport a 207 bazalaki na batiaki mutuka na 2000. Siko bato abiso wana banda obelela 1000 francs kingasani. Ale biso nyonso tokoti na mutuka wana plein bana mibali basi bao bazalaki ya kotelema ba mususu ya ovanda. Siko ero tobando kendeka bien. Tobando kendeka bien. Siko ero tokitika na pont oya de bonhomme. Siko mwa mobali moko balobi na akita na Shell. Ale bazisko receveur alobi. Chauffeur démarré wana tomonika matisi ba vitre nyonso likolo ya mutuka. Après tomonika ba soda ba telemi babando kangisa biso munoko bazwi ba rideau ya noir babando panza na mutuka pona libanda bato bamona eloko te. Soki tomonaki bongo ale mwa mbali wana walobaki bokitsanga na Shell wana azwi telefone ake beta na vitre pona epanzana ye mingongo na biso esala nini ebima. Sikoyo nde bazimbele pa soda moko achubi ye na kingo. Ero azochuba ye na kingo mwa mobali wana akufika na miso na biso na mutuka wana tozalaki na embouteillage ya quartier 1. Akufi bato bayoki te kolelo tozolela na kati bato bazoyoka te. Nde balobi soki mutu afongo lisusu munoko akokufa. Wana siko tomoni mwa mbalo wana ero azokufa ale totika na biso ka kimia tolobaki tolelaki lisusu te. Wana toketi toyoki ka receveur tozalaki naye na kati azotuna tokomi wapi atuni chauffeur. Chauffeur azoyebisa ke tokomi na mai ndombe na moni mutuka ezwi pane. Alobi mutuka ezwi pane. Siko ero azoloba mutuka ezwi pane na babando benga bosi na bango wana na munoko ya Swahili bora. Nyonso na aloba pona na bando yoka Swahili bora wana ba mususu bayokaki na bango eloko te. Ne ero azoloba mutuka ezwi pane alobi kota na nzela na biso wana force kota na nzela na biso wana na tindile bino mutuka mususu. Nde toyoki faso to bando mona biso liboso te toyoki ka loko bakoti na nzela ya mabele. Toke musika après
ata ba 2h-1h tomoni ka mutuka mosusu ekoti babanda obimisa biso babwaka biso na mutuka wana siko muntu oyo babomaki na quartier 1 wana atikalaki na ye kaka na mutuka na babiloko tokenda somba etikalaki na mutuka wana na mai ndombe nde mutuka oyo tokoti ya mibale wana bakangi biso elamba ya noir tokei si tokendaki toyebi na biso toza wapi toza air nini tomonika tokoti na bafongoli biso ka bilamba boye tomonika na kati ya clôture munene na ndako ya etage tomoni mundele ya munene akiti kuna azotala alobi ya marchandise eza ya koka apesi chauffeur wana félicitation babiloko nyonso namoni eza ya kokoka nde azwi mbongo ya dollar apesi ye mwa mobali wana chauffeur wana azongi na mutuka atiki biso nde mundele wana banda oloba bopona bamama oyo ya minene botia kote moko bozwa ba oyo ya mibali botia kote moko oyo ya mike botia kote moko siko nde bakomi okotisa bana mibali bazolongola bango nyonso bilamba bamatisa bango likolo ya etage wana nde ezalaki opération tozi kaka bato bazolela kuna biso na se tolela muntu akosunga biso aza te nde namoni ka mwa mobali wana akoli na ndako na nga na bando oblisa ye na ndako na nga azalaki lokola mutu autaki na ye mboka ya musika nde ayaki na eglize na biso nde nayambi ye natie na ndako na nga siko ere ya koya koto ya Kinshasa alakaki biso ke yaya na ye abengi ye mpo na aya oteka botiki tosambelele bien aye na Kinshasa siko wana siko atali nga ka bo alobi yo okomi awa ndeni nalobi nayebi te tokoti na biso ka transport na banda uta zana alobi aya sava façon namoni yo boye kokufa te zela na abimisa yo nde ero balobi bapapa basili bokotisela biso bamama oyo ya minene mpo na ngai mpe nazalaki kotia bato ya minene wana bakotisika mama ya zemi moko bakotisi ya mibale ya misatu ale namonika mwa mobali wana oyo tozalaki naye na mbujimai kombo na ye José Chitambwa nde asimbi nga na liboko siko oyo gérant oyo azalaki oyo abanda okotisa bato na etage wana azoloba oyo ozokende na oyo wapi alobi te namoni azosenye makila makasi siko biloko ya boye bosalingaka te na mesa fale apase nanu alobi kende mbango apase mbango ozonga na ye awa tokeka na nsima ya ndako wana alobi mata na miro soki omatika likolo okweya na yo na se soki okwei talaka nani nzela oyo eza na droite na yo kende na yo ka nzela ka moko wana ti okobima na prince siko na bande nanga kokende ti natamboli soki ba 4 heures ka na nzela namoni ka nabimi na prince siko nayoki ero nabimi na prince natala koto natali koto muntu te na prince muntu ata moko te azoleka nde nayoki ka eglize moko liboso ya martyr bazosambela nde nake na nga mbangu ale nakwei ka na porte na bango wana balamuki bato mosusu babando kokanga kuna na kati bafongoli porte yo outi wapi makolo ngulu oza ndoki nalobi naza ndoki te papa bopesanga nanu mai namela apres nabetela bino lisolo bapesi nga mai na meli siko wana nde nabeteli bango lisolo faso ezalaki faso toutaki zandu na faso bandeko batikali na faso nga nabimaki nayebisi bango bisi mobimba batikali kuna kanga nde mutu nabimi babanda olela balobi bato bazalaki kuna na mai ndombe siko bamati koto ndeni fale tolandela bango obimeli wapi nakie na paster wana nalakisi nabimeli awa akangi foto place wana na telefone nde alobi yaka tozongi naye na eglize tovandi ti alobi awa toza 2 heures deja vanda na soki tokomi ba 4 heures wana nde tomona moyen ya ozonga na nini na Kinshasa nde tokomi na ba 5 heures kaka namoni ka babengi nga na ye na koti na biso ebanda uta Chikapa
baexplike chauffeur amemi nga nde aye otika nga vendredi na terre jaune yango nde bomoni na ye boye. Merci bandeko na service en tout cas esenga letanda sala musala makasi audio oboyoki eza mutu oyo toza na ye kaka na kati ya terre jaune awa aza ser na biso na kati ya église nde boyoki témoignage oyo azopesa wana eza makambo oye à vivre na misu na ye. Voilà. Chers internautes, ça fait très mal, hein? Moi si oyo abiki. Abiki pourquoi? Parce que parmi bato bazalaki wana na kati ya gang wana, il y avait une personne, un garçon, oye azu abokolaka. Nandaku na ye. Garçon na moni ayoki malubi yoko zala awate. Yakana na libéré yo. Ndeko na collègue ni mususu o me yoki na mutu boy wapi yoki na wapi ote. Makila loko azo senye makila mingi, bosa linga biloko zala propre. Loko bosa linga biloko zala propre ye toko kende na salité te. Yango moni nazo kende na ye na bongisa ye masa kende bongisa ye beta show na ba code na ba tanga kei wana ebisi ye omoni ndenge ozo kende boy yo mataka kame o sauter kende kaka soki na droite dans son na gauche na yo kende kaka tout droit kotala sima te ti yo komona omoni prince allez obima mboka. Nandenge mo sala se retrouver comme moni prince amoni so ke église mo ezala ki wana ken église wana ba beleli ndoki uti wa babi naza ndoki te boyo kanga nandenge ya kozala sauver ba o wana nyonso batikalaki et puis boyoki malamu ndende ko mosa lobi mukonji na bango wana mundele lokola ya za na pumote ana motema te ana maite mukonzi na bango na mundela azo tout tapé to la zolo bake boye na marche ba marchandise complet muto akomi marchandise ou alors nous ya minene boti epai mibali baleki no kuna babomi papa lokwa banyama ndeko na ola mukala tonga kende kizanu tilela yezo yate eza beta ba jeune fille biso ba mama pa yoka yango mwana akenga wapeke kota libala tonde nini yaya nzambe ndabomba biso ndeko wana mobali wabikisi ndeko na ye bazalaki na ye l'église moko nde ba se retrouver sauvé. Yango sikoyo oya motuya ezali nini otokoki kolobela awa melo gouvernement na biso tozobelela renforcer les biso sécurité. Le pays va très mal, insécurité insupportable. Sikoto loba batu lelo soki bayoki ndenge bazoyoka ba video batu ebele barobanga komatela bamituka ou bien to kufa aka na ba DC7 na biso la tat pine ke fenêtre za ko diembela ba portière na bango zani malama tabaza ata na ba vitre te to kende kaka bongo to komina ko banga insécurité na moi insécurité na butu mona kuluna kuteki palisu swata RT na matete bande kona biso bakuluna bana biso bakuluna quartier on a quartier oyo bitumbeke ezongi po kuluna wana ezwa kimia il faut kaka bango moko bakuluna bayokana oya lolo babeti seki eza lolo oyo kuna show lolo elingi koloba mai oyo kuna show elingi koloba moto bakode na bango babeta naka so batuni oza lo oyo naza lo oza show so oza lo show bitumba
Soza lolo, lolo. Soza chocho, chocho. Américain, arabe. Si ko po bakulu na esi là, il faut bango moko bakulu na bayoka. La police, zéro. Basa kelote. Et puis bango moko bazo initiative yo kana. Naka et puis na la police. Et puis la police oyawana. Et puis bango champ libre. Ni sanction, ni eloko. Taba oyoka na wana. Apele mituna bango ebaluka lisusu ba ozongela. Ngana yebi et un adage mo balobaka ni net au-dessus de la loi. Mais à la lire où les choses na kata mboka na biso, c'est comme si les kuluna, l'insécurité est au-dessus de la loi. Ah, nige tozo monde là. Parce que ce qui loi ezala ki likolo. Il y a makambu nyonso oyo. Certes, insécurité zalaka partout dans le monde, mais où il y a Kinshasa et komi kolekana niveau. Si kolelo il y a de pertes des âmes. Le papa sont partis, les mamans n'en parlent même pas. Maman on a zo ko expliquer biso le yamine de pembeni, yamikie pembeni. Ba famille ebele lelo bakolela ba olamuka ba oluka ba oya bango batu ba omona te parce que papa bimaki ake kayou ake koluka bana bazo zela papa yana pourquoi mais papa enlevé et pas mundele ki okata e shawama ceux qui bazo teka ba organe humain ya batu to yebite ce qui bilei na endeze ya misuni ya batuto yebite sikoyo mboka na biso ezo kende wapi tozo belela ba phénomène ekomi ko exagérer s'il vous plaît ba kondina biso botela biso likambo na est que nous n'en parlons même pas. Tozo le baka nano na capitale awa. S'il vous plaît, bon renforcer les bisos sécurité. Et si ka bomoni ba o ba lembi, bo tchata ya makasi. Et que ça là vraiment malamu mingi. Parce que jusque là tozo lela ba famille o ba biki bande kona ma ba bimaki tala transco bande kona nga poto bande kona nga Kinshasa bo yebi tango tonda kabatu ya ko fanda nano baba na tova na so mi balemi sa tu mine 4 5 siko o ba telema na ba rai plein o ya ko telema pe na porte plein o pa rolemba pa gunzami Combien de personnes? C'est qu'on a 4 sabatunions, on a qu'à la seule personne qui a dit maman. Ouais, on peut savoir histoire. N'abi que cette histoire, ça fait très mal. C'est choquant. Mais, dans l'espoir que, n'ingé tozo belela, n'ingé tozo loba, bokoyo kame kolela na biso kokoma pe bokoyo kame la biso. Merci, je suis à la fin de mon émission. Un grand merci à Melo qui était derrière la caméra et à vous mes fans, à vous les internautes de Kyo Télévision. Abonnez-vous massivement, maximisez vos partages et au sala biso vraiment bien. Vous allez scotcher, brancher nos bougies. Merci beaucoup. Bye. Batu bayate obanda bango mabe invitation au ardoise mais avec divine ba invitation en bois netika kabasali mona Joseph Tata Moboko grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine
Mboka Boété, vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.